Moi, je voulais D'accord, tu poser, peux Africa sender pour Warrior, elle Fabrice n'est pas Sorol. connue. Tu moi, peux je sender voulais pour Fabrice poser Sorol. juste une question au Kofi Phil. Ma question, Maman c'était... Sarah, minute n'a déjà Zokende. Oh, papa, N'a pas pardon, pardon. souvent répondre. Oh, oui, 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 pardon. Diana, ta micro. D'accord. Salut à tout le monde. Nazo sengara moi un peu de tolérance. Salut Maman Rita. Maman Rita, le jour hein, tous à la live, wana baba tant va bien encore warrior. Yondo boya quand on le voit que ça Kofi Phil. Lelo na kamwe. Boy Aïe, suki Kofi Bakani Phil na yo. Mamarita. Ozongeli ki warrior. Donc na ebite ceux qui se positionner na place nini. Moi, Parce que moi, na buna Fabrice, les c'est jours là, wana pardon, Oloba. Mama Rita, zala ni warrior. Na logiquement, aza ni warrior, azala pona mutute. Dans son tout le baraza Kofi Phil, dans le sens que pour bangwana ba Kofi, baza bandeko na kat do yaza famille kota Kofi do Yo toti wana engote. expliqué, Fafa Aza tika na fani nete. matina expliqué. ye Ngana moko sala nde Maman moto baje. Rita ayebisaka Maxi, biso ki Rita aza Fabrice Maman Kofi yoka, Phil. Famila. Fabrice yoka. Yoka, omoni ngai na na kati ya baje na bino na ya bana mikete. Zoka na ebisa o. Lera na lobaka epa ya banzungu na bafafa na banini, bato nyonso bayebi ke entre biso na Kofi, ça n'a rien à voir avec la musique. C'est l'histoire de la famille. Donc une histoire d'amour, de famille. Suite azalaki epai ya papa Moïse olandaki bien na lobi ngai naza na kati ya makambo ya bafani te soki boza na barando na bino Oui, na mais voilà bafani pourquoi j'ai contesté lorsqu'on t'a dit que tu étais voilà copine. J'ai soki dit non. boza na barando na bino na bafani nalobaka na bino nakotaka te nakoki mpe koya kosala comparaison te parce ke nayebi game ya musique ekendaka bongo napesaki même hommage na ngai ya anniversaire na babienfait na cadre ya famille nayebisaki yo na cadre ya famille nalobaka na bino bien ke naningaka Fally makasi et non parce que naza nakoma warriors naningaki makasi parce que lere nga nayebi Fally azalaki na Kofi au moment wana tozolanda makambo tozozala même na baprivé nazalaki koninga ye mingi naloba même na nzumba mosusu nalobaka na kati waka na famille nayebi mwana mobali oyo akoma mosika. Vous comprendre? Lorsque je ne parle pas des fanatiques. Na âge na ngai na koki kozala warriors te. Donc Kofi tozalaka na ye na cadre ya ki fanatique te. C'est la famille. Ba o ba ebi histoire ya famille à Caen na Kofi ba koyeba que ça n'a rien à voir avec la musique. Vous comprendre? Ce grand frère là azalaki proche na ye parce que ezalaki mpona ba coaching ba mana donc makambo ebele na kati oyo nakoloba su te parce que aza susu wana te. Donc kozalaka te soko mati omemanga na game na bino Mama Rita mkono oloba moi je suis pas oyebi ngai aza mama moko très intelligente nanga ba mama na bino basalaka ba désordre pamba te bakenda kofinga koluka koswala na bana mike. Moi je suis pas comme ça. Vraiment Léon na yebisi ba maman na biso ba na kati te Maman te Rita. mama na bino te ba mama oya ba fan na musique. OK, voilà. Jamais na kolo ba mama na. Moi je suis pas comme ça. Naza ba mama o ba sala ba game ya ba rando musique te o ba kena kofinga bana ba kena kofinga bana. Moi je suis pas là. Nga na koki kofinga musicien moko te même faire na kofinga été. Oui pourquoi na yebso pourquoi na ko même kofinga faire été parce que naza la ba nièce propre. Obi yo kutu fera yemba ote menga fera yemba mwana ya nanga propre ya mama moko tata moko na nzembo na betelo ka kombo ka bijou ngulu maître na Afrique du Sud ayemba ye ozomona leo bosalaka na ba panel na bino la presse intelligente c'est ma nièce propre mais na kota la ba game na ye ndenga kenda ngo ba rando te obi na yebisa o leo na kota ngelo ba kombo na kati ya ba golwa nazala bato ebele ya mwe na kota ka makambo ya ba chroniqueuse wana te po ngai na yebisi yo kanga lelo mwana nga nazala ba audio ya ba chroniqueuse o ba lobelaka fere na Kinshasa ba pesa chroniqueuse na YouTube baniata fere baseka fere ndenge azomema bango na poto te mpo na yebi soki bayaka mpo na intérêt donc ngai nasala mosala mpo na intérêt te parce que naza na mosala na nga monene na mboka ya France nazokota retraite biso toza na ngai na mama ya badossier soki naza mama moko ya mabe nazobwaka nakabakabaka makambo eyaka bokolela bato obobetela Personne m'a envoyé ça na lelisa bango. jamais bato bobetela bango maboko Mama Rita apesa te. c'est pas hypocrisie fafaza wana
na yambaka matière neti Ça boîte. dit à maman Rita de Ah, mais nous. on a prototé. C'est pour ça qu'il Bon, commence tiens, à... monene te parce que place baza bazoye bakutu lena okata bwe bakubondela ngai. Je vous dis ça. Ah. Nana otianga tembe na YouTube. Bino moza na TikTok nana otianga tembe. Marita mutacha tembe ba Mama oba Rita wana yebi wana olobi na yo peut-être pe soki ata tolobi nini otikala pe kobimisa ba preuve Na wana obimisa te mais wana te. olobi na Ako bimisa pete. Fabrice na obimisa te yango wana monaka. bima te donc moi pe tondima ngo pe za te Yoko ndima na ote yango wana Yoko mende ndima kotia pete kobenga po oyebi ngai. pete. Kokoti anga na babiloko wana ya bagame wana te. Moi je suis pas là. Naza anga na kati ya babiloko wana te. Nayebisaka biloko ezala kota ba Kofi Phil, ezala kota ba Wario, ezala kota ba Gaulois, naza na bato na kati. Film Mikolo chez moi, ils auront trop de Mais ngai naza na mots. mutu na lingaka langa débat yango bomona anga na kati na bino mpona étudier quand même cerveau na bino bana ndenge ezotambola nayeba ke cerveau eza vraiment nano activité cerveau nano moi les pinières esalami bien te cerveau eza nano na Mama Rita nakangi malobo oyo na enregistre ngo les jours kaka ata na panel moko boyoka ke na ocritique Fally o soit okitisi nga soit omati mpona odefendre na ozongiselo maloba oyo esali bien ndenge olobi boye oke na répondre na enregistre. Quel défend Fally, c'est un problème. C'est un yoka Fabrice soko oza na panel oyo bafingaka etalinga te mpo anga nazalaka kuna te. Elle monte dans les panels pour défendre la bonne ngai cause. nazalaka pas Non, moi je n'ai jamais insulté. Vous le savez très bien. Moi je n'insulte pas. Là je suis en train de parler à Lingala, Après, je tu dirais, comprends maman pas. Rita est libre, qu'elle défende, Na qu'elle lobi na critique, yo. elle est libre. Le love match Suiti, peut-être qu'on comprendre te makambo na lobi. Ngai mutu afinga te etali ngai te. Mais ngai soki naza na panel neti ya Nzungu par exemple, Nzungu alobi na nga mama mutu afingi bloqué, c'est là où je bloque. Mais soki nakuti yo pa mosusu, même naza modérateur, c'est pas mon problème. Nayebi na panel wana bato bafingaka, c'est là où nakotaka na nga pe te panel oyo ya liberté kofinga nakotaka te. Ozolanda ngai Fabrice, na blokaka yo mpo na Fally te ni mpo na Kofi te na kitsaka parce que naza koasiste na moto alobi nanga kitsa ye na okitsa ye. Comprendre? Na motema mabe te na moi j'ai seulement enregistré, Tu peux enregistrer. Non, c'est là ma voice non. Yo soko enregistrer nga vraiment pour me manga na tribunal mon côté ya ba musique. On me manquait pas Sur des panels de musique, chacun de nous est c'est ça. Vous êtes libre. Yo kasinga muna ya rééduquer réseaux sociaux. Nga pe na ebi que réseaux sociaux les amboka ya bana na ko pesa bino éducation. Tu vas vraiment faire un panel pour nous donner des remontrances. Ah bon, on va quitter ça. Et bon qui ça été botika ya pourquoi tu parles d'arrogance? Arrogance place on est atteint. Arrogance on est Fabrice alingaka Mama Rita mama pema na Fabrice mabeno ndo yango. Fabrice alingaka mama gangela yipona na bona alingaka mama lobaraka Fabrice Fabrice azala kaka boye. Fabrice connaissance azo luka kuna live à connaissance. Live na biso wa Gaulois na kendaka su te. Fabrice akenda lisuku na te ye moko bafinga ye balemba alemba. Fabrice bino na minute bwa mtabelisa mwana. Donc vous avez un problème. Fabrice a toujours donné la confiance. Vous avez un problème. Laissez-lui parler s'il vous plaît. Laissez-lui parler. Laissez-moi alors la parole. On est entre parenthèses parce que Isa mambo il est cas déjà dans tout c'est là on sous débattre non les arabes moi les lona zuma ta ya ko enregistrer parce que prochainement si mutu a discuter le ko lobaki o chile maloba na yemo izongisa na nzela donc na lingana na loba par rapport ya masolo bozobeta ke non soit ba Kofi Phil baza na guerre soit na bagola. Et moi je me pose d'abord la question, est-ce que ba Kofi vraiment ba existe? Je ne pense vraiment pas. Existe à ce Koffi Olomide. Nde toza awa nani aza Kofi Phil. Atana se Kofi Phil moko komata message.
Kofi Tolinga, Achata commentaire. Ça reste, c'est Kofi. Non, moi je demande des fanatiques. Je ne dis pas de mélomanes, il y a bonne musique parce que Kofi ça là mélomane, il y a bonne musique. Les fanatiques, on voit ces Moi je fanatiques parle. qui ont là depuis assister les gens. Il est là. Les fanatiques font des lives. Moi, S'il te plaît, Sarah, tu auras tes minutes. etala botinalobi totika Fabrice botika yaza kaka omondanga makambo aloba pa Kofi alobango pa héritier za na bafanatique nini ni yeni apo babeba Pas héritier, j'ai accepté que ça n'a pas fanatique, mais basé belité. Moi, je suis clair. Tu vois, le problème, c'est quoi? Lelo, naloba qui ont jour, on a zaïkaka awa na mboke lengi. Et je remercie alors Mboke lengi parce que étant on a rappelé awa na live Mboke lengi. Et na me sentara vraiment à l'aise malgré naza gaulois. Il y a za warrior et puis il y a beaucoup plus de warrior. Donc liberté à parole et ça la warrior ndepe yo betaka musique ya fali mingi na babwati na yo. Des gens assistants. Na beta musique ya ba mise nyonso. Continue pardon. Il y a Fali pe na beta ka bon Fali c'est parmi les artistes le plus aimés. Donc c'est tout à fait normal ceux qui paient un jour, ceux qui jour on a bêti musique na ebele ko le kaba mise c'est tout à fait normal. Azar au top, Azar est largement mieux que Ferrigo là, tu comprends quand même hein. Moi je n'ai jamais dit ça. Laissez-moi la parole tala bozoli anga ba minutes na ngai. Est-ce que Sweetie, est-ce que on te calmer? Salut à toi, Mouka Joanne, mon amour, salut. Donc j'ai dit ceci. Kofi, premièrement, ce qui bolane le nom makamba on a au guerre te. Il y aura quelle guerre entre Gaulois na Kofi Fil? Il y aura quelle guerre? Kofi a petit concert na ye, ya ye moko alali à la muki a eu décision ko beta na roi Baudouin. Tant moi cha date wana na ebité bato to kutana na ba panel ya ba net to sela ngo débat. Tout le monde était étonné, presque tout le monde. So totali par rapport à la capacité na ye lelo oh tout ça li banalise et tout le monde qui ont dit que c'était bizarre mais tant que vous beta concert on ozo compter beaucoup plus na ba fanatique ya mutu morobo soit ozo compter beaucoup plus na invitation à mutu morobo pendant que faire ninga za wana za mutu morobo ceux qui déjà sala elo moro ya bien ente ata na elongi boye na misu boye otala yo seka osekisa yo abosa na likambo na passe donc ce que banda kozela fera ye na concert na ye en tout cas ti lelo afanda kaka zela kaka azila kaka ya fera yaka ayaka na bandule ya bateau baza na ye même moral net boto mona auto sala publicité ya concert ya Chili et ça soki na mois de novembre ou octobre comme ça. Donc bateau baza bien naie baza polele. Donc je dirais que et ça t'en la guerre mon côté entre ba Kofi Fil. Pour Kofi moi je doute beaucoup. Non dit ba côté ka ça na ba fanatique. Pour ba place to tambulaka tina ba panel bo mon ata fanatique moi ya Kofi za passe. Ndeta ta awa ndeto za bo tina senior sobo. Là on peut parler de fanatiques ata yomo. Pour lelo so ki ata na ba live ba warrior. Okuta ta moi quelques golo baza wana na si so ki na live ba golo okuta ba warrior baza wana na si mo bois ki moi bordir moi mbodi moi nini boy mais Kofi sur quoi za banane on peut pas compter sur quoi ba mélomane ya bonne musique et surtout na ba grand concert ya bon et puis ton petit concert no sali échec et puis au ligno zwakanda no ba longo et pas mutu mo boy là ça ne passe pas. Donc bato balinga Kofi bozana bilo mitema pio c'est pas fait render à salagi qui Kofi a échoué na concert na betaki na roi Baudouin. Kofi étant que mukolo makasi a faire écoutu azwa ki décision na ye moko ya kucha date na stade ya roi Baudouin a betu na ye a sali échec na ye a assumé. Donc c'est un peu ça. Et concernant l'inga kutuna répondre beaucoup plus ndeko na ngai o azaki pembeni a alobi mambo ebele a o natikali jamais au comprendre telo moro
abengi ba musicien mususu ba artisan, abengi Fally artiste, je n'ai même pas compris pourquoi. Oh non, c'est lui qui crée. Nazo comprendre tout. Est-ce que pour lui un artiste c'est celui qui crée? N'a pas définition ni pas sa artiste, n'a pas définition ni azo sa artisan, ou soit on monte na ba panel pour dire de n'importe quoi. Oui, au cause de la fanatique, mais apaise-toi, place ba basé belebo. Loba quand même loko mo besoin dans sens. Loba que Fally a du succès, peut-être que les cabartistes et musiciens sont congolais, on peut l'accepter. Mais tu ne peux pas monter ces produits de n'importe quoi. Pour pas mon yosa fanatique plus que ba fanatique non. Mais là ça ne va pas. Et puis lorsque tu dis ça, tu cites Ferrigo là. Qu'est-ce que Ferrigo là a à faire na mahamno zolobawana? Il y a un sens mon retard. Est-ce que moi je suis monté ici pour parler la concurrence au Ferro Fally non? C'est juste que j'ai suivi les sujets non batu ya Ferrena batu ya Fally bazana ba guerre et biso ba warrior to kota te biso pe ba gola to na biso na guerre na batu ya Koffi. Donc c'est un peu ça. D'accord Fabrice, d'accord Fabrice. Est-ce qui est sûr Koffi a plus donc, de fans que Ferrigo là? Ça c'est sûr, on va pas se voiler la tête pour ça. Sûr et certain, ouais. Lidoire, prends Jean mentionne une minute comme ça, bande de rebelle, bazar, non, j'ai parole. Oui, moi la mère, ngana loba boy, vraiment franchement, na évité ba Gaulois, soy ba resonara ndenge nini, franchement marambuya yo azolo ba Fabrice Master. Na évité soki eza lungwila, soki bomela lotoko, soki nini nde pasisa bino bongo. Tu penses que faire ndenga zana za ba fan koleka Koffi? Franchement. Bon, lobaga ba vie ba ngomo ba mikiti saral pour na ba polémique pamba ko sandere na ba petit mot ba ben poli ko mankaka ba tout ko mankaka ba mikolo yozo kenda ko sakana na bango a détriment de Fally. Yango mono zo subir ba makambo verambo. Hein? Faire ndenga zala depuis quand kozala na ba fani koleka Koffi. Na éviter franchement na ba rêve to ndeni. Koffi yango na éviter bon yemo ga mikitsa franchement na côté le pété. Mais oui, ça fait mal. Hein? Comment on a vraiment un Gaulois boyé pour rien? Hein? Ozo matana nino ya olobage non nandimite verambo azara ba fan. Nana ebisio. Malgré qu'il soit 70 ans na ewana, aleki fere na ba fan musika soko yeba angote. Ça la investigation comme mon mère. Lelo yo faire ata même na musique musicalement parlant, artistiquement parlant, faire aote mana Koffi. Oh, pour bon, mon appui sur moi, bako na et aux taquets, bon, il faut profiter. Bravo à toi Lidoire, bravo mon frère, Oh. moi j'aime quand tu parles. Fais Ça encore. tous les cas. Oh, maintenant invité ba mela baloto kotoni na ngoso na ba fera mbope ba ngomuka ba mikiti saka papa la ngata yo moko. Boyo ka pe munoko kiloko. Oh, Koffi o wapi? Po boye Adidas arena mutelo bisabino bongo. To stade de martyr wana ya ofele bobeta wana nde mtelobisa bino bongo. Vie wana malgré qu'il sa 70 ans na ye so ba tie na faire libanda ta ya Congo wana ba tie bango ndula 100 euros. Puis allez. Musika. Manioso. Oh. Musika mama na ngai obe salinga pasi na yo ka mona ya lokola Fabrice fan affaire aya koloba na biso ke non. Verambo wana ba fan te a ebité kusoka sala na ba fan. Papa na nga bozo rêver ou quoi? D'accord, Lidoire, d'accord, Lidoire. Oh, Est-ce que je peux répondre quand même? Fabrice, au répondre. Mais Fabrice, yo moko ebi qui est leader na bino le bas qui rêve na yé avec un Koffi. Donc, tant on a les qui étaient, tu peux pas dire. Non, nous pas les qui étaient. Verambo wana 70 ans. Vous êtes incapable de finir une salle de 7000 places. Maman Rita, est-ce que je peux répondre d'abord? Maman Rita, c'est une mention na éviter surtout ça ndeni. Ngai Na répondre que moi Rita continue. nazo seka parce que Lidoire alobi o ngana kala na mutema na koka oloba te. Mais là nazo ngo rappeler kaka DJ Fa si lelo ndenge tozo sa débat oyo Koffi aza numéro 2. Fally après Koffi. Pose-toi des questions. Soki aza na ba fan te. Pose-toi des questions. Oyebi ke biso ba personne âgée tobimisaka mbongo makasi.
parce que bana basi bakoli bakei. Donc ngai po na sala dépense et otungisa nga te neyebi ke naza na charge ya mokie naza na bakalkili kutu te. Donc so nalongoli ka mutuelle na ngai donc mbongo naza nango eza mpo na ngai ndenge tokabelaka totindaka na bafriki mpona baneve banini ozomona. Siko na tuni koma aza numéro 2 aussi longtemps aza na bafani te bosalaka badiscussion oyo ezali vraiment soki moto ayoki atali andimi soki lelo babi batia batableau ya bamusicien na Qui est bafriki largement mieux que Ferrigo là, en tout, sans distinction. Oh, je dis bien en tout. Thème peut-être artistique, thème chant, thème à sweetie tout, en tout. sweetie ya melandoki omoni peut-être bozalaka en Afrique na Congo botambola alem so na baprovince na biso na bobima na bamboka bapaya bafriki te so obimi na mboka bapaya bafriki leo olobaka chacho baozongisolo kofi même oke na ndombolo baozongisolo ka kofi. Donc ça dit beaucoup. Bosala débat moko vraiment intellectuel bokota na ba futilité parce que les autres ebando sala neti bozo sala eloko moko te na kote liete mena nina ya clair singa nazaka wana po na mona so okene eloko mabe na zongisio. Voilà. Ici en France quand même, moi j'écoute beaucoup Fali, mais il y a des endroits où j'écoute Kofi. Donc Kofi, vous ne pouvez pas le comparer avec Ferrigo là, il y a quoi? Ferrigo là, vous d'abord, est-ce que je peux parler alors, je peux répondre? 7000 places, vous étiez Tu vas incapable de payer répondre. le Attends, billet. ça. Suis-tu aussi ici? Encore fini. Je voulais juste un petit récapitulatif. Les Gaulois ont été incapables de payer les billets de Londres. De Londres. Une configuration de 7000 places. De janvier jusqu'en juin. Ils n'ont même pas vendu le quart des billets. Ils étaient incapables de payer les billets. Alors, leur concert a été reporté, même pas reporté, a été annulé par quoi? Cause de vente des billets, cause d'achat des billets. Et si je retourne encore un peu en arrière, le concert d'Afrique du Sud, ils n'ont pas pu vendre les billets. Ils nous ont puis il y a eu Arena aussi, n'oublie pas Arena. Ouais, Arena aussi. Et eux, ils ont tendance de profiter des occasions. Après, c'est bombardé sur la toile. Non, là-bas, il y a la xénophobie. On a vu Héritier aller jouer en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Ferré n'a pas pu vendre les billets. Donc, les Gaulois, vous n'êtes pas mieux placés de venir donner des remontrances à Kofi. Parce que vous ne valez pas Kofi. Vous n'avez pas la carrière de Kofi. Vous n'avez pas la musique de Kofi. Et vous ne valez même pas un centime de Kofi. Même pas un centime de Kofi. C'est comme ça. Voilà. Quand on l'aime, quand on l'aime pas, quand on le critique ou pas, Kofi, c'est quand même Kofi Remigé. Et moi j'étais Sarah, attends, tu vas prendre la parole. Ndeko Fabrice, tu peux reprendre la parole. Vous en avez mentionné à 2 minutes, c'est plutôt Ndeko Ken, et puis Mousse. Ok. Pardon, S'il vous plaît, pardon. Naza minute muke bokanga ba micro ngai pe na lobana si sambango. Naye pas ndeko na ngai Edouard. Premièrement, je te respecte d'abord beaucoup. Nako banda lobate ke na banda ko tsabater maman boyo melile toko sa non, c'est un débat. Donc to beta masolo toujours solo là. Soko to mako ki bien te au recadrer na nemo ya bien. Mais au katinga déjà pour minute ya muke. S'il te plaît, pardon. Mboke lengi balinga mo minute so nako répondre. Donc nalobi boy. Moi maintenant là, je vous mets en défi. Na moni botangi likambo ya classement au bout premier, au bout deuxième, au bout troisième. Bon, les classements wana. S'il vous plaît, pardon, Sweetie, s'il te plaît, pardon. Laisse-moi la parole. Ngana kangaki micro, c'est pas dit que on se vend le bébé c'est pelisangai, mais je supportais. Il faut d'abord savoir classement wana basali yango sur base de quoi. Et je vous mets encore en défi. Dites-moi, carrière ya Kofi Mubimba banda musique tilelo. Parce que moi, je parle de fanatique. Nazolo belaba mélomane ya bonne musique te. C'est différent. Depuis Kofi banda carrière na ye. Tangela ngai grand concert ya salle ya munene nini abeta na Congo kaka nanu awa et puis na Europe. Salle oya munene Kofi abeta na Europe eza salle nini.
botangeli ngai et puis boye awa na Congo toyebi ke concert oyo munene ezalaka na stade des Martyrs. Alors comparé alors ba fanatique oyo bakota na concert ya Ferry na concert ya Kofi ya Betaka, s'il y avait des images peut-être alignana tcha soki comparango nani akotsa ba fanatique ebele na oke kuna na Europe otali ba place oyo Kofi ya Beta na ba place oyo Ferry ba place oyo Kofi ya Beta na Ferry otasko en terme ya batu o ba fanatique yo bakota entre Kofi na Ferry nani akotsa ba fanatique ebele. Mais peut-être tous débat on a pas sens, mais au contraire, moi je n'ai jamais dit que faire à l'équipe Kofi na nyonso, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas aussi dire que Kofi à l'équipe faire na nyonso. Là c'est jamais, aucun jamais. Faire azana ba qualité na ye, Kofi azana ba qualité na ye. Kofi azana carrière na ya sala ou ezana mamso a sala faire, a sala ngononte, il continue. S'il te plaît, Sarah, s'il te plaît. Ou soit je te laisse la parole alors tu parles. Non, non, toi non. se supporter quoi? Sarah, tika sisa, par moi. Non, honnêtement, ça que aussi les singa, otikinga la si répondre. Soyez calme, s'il te plaît, soyez calme. Hein? Tu auras le temps de parler. Moi, je parle juste. Nazo lobe puis non pe ça peut baba exemple. Nazo pe ça tant on reçoit parole. Attends. Ce n'est pas un problème. C'est de la pure folie. Ce n'est maman. Moi je parle tant on reçoit parole. Au contraire, obi ke yo lobe place à boye Kofi abeta ki awa na kin Kofi abeta na salle à boye faire atikala jamais ko beta on parce que moi je parle en termes il y a ba fanatique. Ministre na ngai eza place au ante na ba seconde na ngai aussi sanga na makasa tayomo. Ngai loko na otanga yango wana. D'accord, parce que tous le fanatique. OK, merci encore. Donc nga na zo lobela ba fanatique mais bino bo me na terrain mususu nga na zaka na zaka ka place ona kaka ba fanatique. Et vous je na zo confirmant que Kofi akopusa na tamu kiete na nombre ya ba fanatique au faire azana bango. Atamu kiete. Azana batu balingara musique na ye. Mais laisse-moi, Sweetie. Oh là là, Sarah, laisse-moi quoi? Oh là là. Parce que même Ngamoko, laisse-moi tranquille. Est-ce que vous allez le quoi ta fafate? Fafa quoi loba makasi ko lekayo? Ngamoko naza mélomane. Na lingaka musique ya Kofi makasi. Mais comment on appelle que Kofi a tché date ya concert boue? Na sokoli na zumbongo na nga na somi bien na kindi. La na kindi. La na kindi. La musique na ye. Pourquoi? Par manque de billets, pourquoi? Il fallait au même Batunabino Nyoso et que au Sokoli, ok, au même Batunabino. Pourquoi votre concert était annulé? Mais opposer question normale, pourquoi le concert a été annulé? C'est ça, lorsque tu poses une question, attends la réponse. Mais les deux, même on dit qu'Ambo qui est dirigé là. Si je comprends bien, vous avez réussi à nous amener le débat. C'est quoi ça? Il a le débat, c'est pas vous avez réussi à nous ramener les débats des vendeurs de drogue, je sais pas qu'est-ce que j'allais dire, des vendeurs des Koulouna, là où ils ouvrent des portes pour que des voleurs rentrent, c'est là où tu veux le comparer à Kofi, mais ça me blasphème comparer Ferrigola et Kofi. Fabrice, aux acquis très jeunes, si je me trompe pas, aux acquis très jeunes, et la histoire, même dans la jeune Afrique, Batiango, Soko Tsetembe, renseigne-toi na Benin, na 2003, batu bakufaka na stade, na concert ya Kofi. Pendant mona ke mutu abimi na Congo, akirobeta na mboka mupaya. Stade Bukana, na Benin. Kubukana te façon de parler batu bakufa. Ou esalaka polémique ya kusakana te, ba yamba même Kofi na président. Oui, l'Obama la soubassement, to yebite. Parce que moni kobeta na mboka na yo c'est facile parce que dans la population na yo ba comment koyeba grandeur ya musicien so komo bimba pe na mboka mopaya
Voilà Lola ngana Baxilo Kayangwana. Je dirais Kofi, c'est vrai que je l'aime pas, je suis pas ça, je suis pas fan de Kofi. Mais Kofi, c'est quand même c'est une légende qui a représenté notre pays sous d'autres cieux, mais ça dit oh attends, comparer Ferregola à On peut Kofi, c'est pas un le lui enlever blasphème. en fait. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on Qu'on peut pas l'aime pas l'enlever. comparer Ferregola à Kofi, c'est un Exactement. blasphème. C'est Franchement. infaisable, ça ne peut pas passer. Ça peut pas Mais passer. merci. voulu jouer Kofi alingaki abeta na Genève place faire abeta qui Papa, résulté laisse-moi les zakini. histoires de Genève, c'est Ouais. que Kofi a Et fait puis dans la Ferré, c'est le seul musicien congolais au abeta kuna. Moi, je suis warrior, mais je dis quand même, j'ai quand même mon bon sens. Tu vas pas me voler mon Ouais. bon sens. Famille. J'ai Faut quand faire même la le part but. des- Mais Kofi, Non, bien, s'il te plaît, un bisou au Baba. s'il vous plaît, laissez-moi aussi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Kofi, tu vas prendre ta parole. Il y a des gens qui étaient là depuis longtemps et bah c'est la parole là-bas. On va ça va dire la parole. Vous avez mis Kolo, tout diriger panel bien. Parce que moi, je peux pas vous maîtriser parce que vous avez mis Kolo pour les kangai. Mais là, on a aussi un habit vous avez un peu dans ordre. Ça sera vraiment bien. Ndeko Ken, joue parole et puis Kita pour te belé bazana siwana. Merci Mbokelengi pour la parole. Tika bato place. Non, maman Rita, tu peux rester. Et- Tu peux rester. Ah, Moi quand je Akita. suis monté, quand je suis monté, je pensais qu'on parlait de Fally Ipupa. Et d'ailleurs comment on a commis sous débat à S'il te plaît, papa, Mama Rita okita na ye po. Mama Rita yaza na droit au mata engyo soit lingi, soit na mata senga na okita mati apona zongi. Mama Rita okita ni. Voilà. Je disais, moi je suis monté parce que je me disais qu'on parlait de Fally Ipupa. Mais on a commis beaucoup de débat à faire et Kofi, ça n'a aucun sens. Parce que pour moi, Kofi à sa retraite, il est plus fort que Fer et Prime. Parce que Kofi na retraite na ye awabeta ING Arena oyo eza ba concert na ye asuka mais Fer Gola awabetango selon ye eza na Prime na ye. Kofi Olomide na retraite na ye aza plus consommé, aza plus écouté que Fer Gola, ça c'est un faux débat. Moi je pense qu'on doit beaucoup plus se focaliser sur Fally Ipupa parce que je viens de voir que Fally Ipupa a été nominé 6 fois à Afrima Award, là où il y a des Rema, il y a des Davido. Donc Non, 4 fois. l'énergie na Ndeko, biso, 4 il faut fois. token 4 fois. 4 kuna. fois. Pardon? Il a été nominé 4 fois. 6 fois, Ndeko. Voilà, 4 fois, d'accord. Là où il y a des grands artistes, Énergie Nabiso, je pense que Toki Kokinde Kotia Kango Kuna. Et en parlant de Gaulois, non mon année s'est trompé combat. Combat na bango, il y a des Zalande ya comme artiste na bango, ba consommer artiste na bango, et longola bango moi Sony parce que ba annulation ils a moins ébélé na ba argument au bazo ya kopesa après ya annulation, ils a bidon. O izo sala ki artiste na bango azala beaucoup plus humilié. Moi, je dirais, Fally Ipupa lelo, Tokyo Longolaye n'a pas comparaison, il y a musique, il y a Congo. Parce que Fally Ipupa, pour moi, c'est le plus grand artiste de l'Afrique francophone. À part lui, il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux. Ça peut se prouver. Nakota la exigence au bâti la Fally Ipupa, na nous bâti l'artiste Moroté. Parce que Fally tant bâti concert, il y a envergure net, il y a Stade de France, baloba ki ouais, ezama ki on a robetati. Tant beti, ouais, et ton nakiti. Tango moko etondi ouais ayembaki bien te. Ça prouve en suffisance que nyonso oya kosala, il y aura toujours des gens au barobimaka pona koluka ko diminuer ba exploit oyazo sala bien que ezana mutu moko te azokoka kosala mieux que ye. Donc on a Fally Ipupa akenda plus loin ya ko toucher musique folklorique ou eza musique traditionnelle à matisi yango na échelle mondiale. Ça veut dire la chanson la plus écoutée, la plus vue. Il y a musique folklorique et ça est lokoyo, c'est Fally Ipupa. La chanson rumba la plus écoutée, la plus vue, il y a musique à Congo et ça Mayday, il y a Fally Ipupa. L'album rumba la plus streamée et ça il y a Fally Ipupa, Formule 7. Donc je pense que les Warriors, nous avons beaucoup plus à dire sur notre artiste que ya kokendara ko s'éterniser na ba débat stérile. Parce que pour moi, je pense que même Fally Ipupa place à ça, à Kondimaka te amona ba comparaka ye na ba artiste à Congo. C'est depuis 2017 ne Fally Ipupa abandé de akoboya ba comparaison oyo parce que sa vision ezalaka beaucoup plus large par parrain à artiste mususu. Place ba artiste mususu bazoko ka kosala te ya komi ami beteli concert na ye et puis a beti sous concert mususu supplémentaire pour na kolongola soni à Congo parce que za na ba artiste mususu o bazokende ko suyer image à Congo na bamboka mususu. Pour moi déjà ça me dérange parce que Fally
aza na obligation ya construire carrière na ye et non abanda kobetelaka baartiste mosusu. Aujourd'hui, naomona bato misusu baopleurniche ya koloba ke ouais, aza chevalier, il devait jouer les rôles d'un rassembleur. Eza lelo tende boya kolela Fally a joué rôle ya rassembleur parce que quand Fally pour dire que musique à Congo eza tellement munene o mutuna mutoke occuper place na ye babando rozwaye neti que non aza complexé, azoki marumba, azoki ma rivalité, musique à Congo kendara na rivalité, musique à Congo kendara bongo. Mais aujourd'hui Fally Ipupa a se distinguer, atiki bango tu musika bokomi koloba ke non ouais et kendara bongo, peu importe oya kosa les photos comparera bango. Je pense que ba mérite ya artiste eza ya artiste, ba évolution ya artiste eza ya artiste, o biso ba gaulois, biso ba warrior, je m'excuse, toki ko kendara ko tiaka ba énergie na biso beaucoup plus kuna. Parce que lelo nyonso oyo toya koprésente na communauté congolaise bato tout bakondimaka yango te parce que ntango Fally Ipupa azovise ke baconcert na ye ezala diffusé na Netflix bato misusu baoya olobaka eza makiona bato misusu baolingaka to postelaka bango baconcert na YouTube et pourtant baconcert eza diffusé na Canal Pop eza diffusé na Canal Magique Canal Plus Magique. Donc vision ya artiste na biso eza ndenge moko te na bato ne baokanisa bato oyo bazolinga comprendre te ça sert à rien ya kolukaka kolakisa bango ke non artiste azosala boye artiste aza boye. Donc, je voulais m'arrêter par là. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur notre artiste. Tout se focaliser sur l'artiste et Nabiso. Bah, débat stérile, ça nous avance à rien. Parce que Fally Ipupa a prouvé noir sur blanc qu'il est au-dessus de tous. Je m'arrête par là. Merci, Ndokonabiso. Sarah, tu veux parler? Oui. Tu prends 2 minutes. Tu prends 2 minutes et puis on va prendre d'autres personnes, ok? Ouais, ça va. Je vais dire vite fait. Ce qu'il dit, Candy, c'est qu'il dit, je suis d'accord, mais pas vraiment d'accord parce que Fally, dès le départ, moi, je suis fan de Fally depuis que Nazamon a manqué un quartier latin et tout, depuis que je suis toute petite. Et quand il a sorti Droit Chemin, on sentait déjà qu'il voulait... Oh, Nzambiwani. Téléphone Oyo. Je sais pas si vous m'entendez. Ce téléphone, il part en couille, putain. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Oui. Ouais. Dès le départ, depuis Droit Chemin, et ça se sentait qu'il voulait tendre à l'international. Je veux dire, dans Droit Chemin, il a fait un featuring avec Chris et tout. Et à l'époque où Chris, il était au top, avec Mokobe, tout ça. Il a toujours eu cette vision d'étendre sa musique. Et à l'époque où musicien Moussous Babanda Kiko s'est créé, que ouais, il chante en français, il chante en anglais, Nanga Monatinga qui était, comme il avait dit, fait rigola et tout. Fally, il a toujours eu une vision. Je sais pas pourquoi les gens ils s'étonnent de ça, parce que Fally, il a toujours eu cette vision-là à l'international. Et pour aller encore plus loin, moi je trouve que la carrière de Fally, il y a, je sais pas, il y a un parallèle avec Papa Wemba plus que Koffi Olomide. Parce que Papa Wemba, il était aussi ce genre d'artiste qui s'étend vers l'extérieur, de ne pas se renfermer dans le truc à la congolaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a juste le fruit de son travail, en fait. Il a fait dès le départ. C'est tout. D'accord, Miss Sarah, et on va prendre Mousse. Mousse, tu prends la parole et puis on va chiter avec d'autres personnes qui sont là. Et Maman Fafa, s'il te plaît, attends un peu, tu vois si ça colle le bas, comme ça tu vas prendre la place d'une personne. Mousse, tu as 5 minutes, frère. Ok, merci frère, merci. Mboke Lengi. Mbote Nabino, la famille Warrior. Et je reprendre là, mon vieux. Mboke Lengi, si t'es pour qui t'en a assez comme ça, Fafa, Matana, Alubane. Mbote. Na lobby boy. Bagolo, bayego loba awa. Bazo se comparer na vieux Nabiso. Mbokele, papa, pardon, limbisa na mbokele. Nanu kuna lobité. Maman pour okitisa sako yebisanga. Papa na komeli na message na commentaire au monde ndete. Nga kotane za rapasi, nga foloba. Nebo tanga te. D'accord. D'accord papa, limbisa. Nga za ndeka sumbini, nebo tanga te. Mon papa, minute nanga ezo lega s'il te plaît. Bunsa ma loba nanga vraiment. Ah, Nzambe. Nanga lobi boy, tozana ba date na biso, vraiment
tosala effort tolobelaka badate na biso bagolo baza kodresse biso na groupe oyo na live baza bien te balingi basoutenir papa na biso ekoma père na bango basoutenir ye te na stade roi Baudouin mais baye kokota kaka na balive ya bato oyo baloba makambo ya bien baye kosala kaka balobaka nini mpe balobaka nini mpe balobaka nini mpe balobaka nini mpe la salle ya 7000 places oyo ebola mais bato bazobeta mais okolobaka na live faire aleki Kofi mais bango mituna na bango ezosala bien te au fait nazopia faute na papa na biso Kofi Olomide parce que le début akende ko soutenir faire gola fallait soutenir mwana na ye propre yango wana mabekani wana asali mais vraiment bagolwa boya kodisa biso te toza na badate bino bana badate te boza na badate te Kofi aza père na biso nga vraiment atampiaka wana asali vraiment eteye parce que ça azalaki na bana na ye bakoko na ye alingi otonda facilement mais comme a décidé à soutenir bagolwa réponse yango oyo roi Baudouin 11 000 places si 35 000 places à Singaki à seul même pas 4 000 places ça va merci vraiment mais billetterie Moi, j'étais là. il y a Belgique na moni vraiment na sepeli tout ça l'effort tout ça ma billet et deux autres look encore ba date mosusu. D'accord, Mousse. D'accord pour l'intervention. Ça, parole Je peux répondre d'abord aux deux personnes avant que Ndekonanga croisé à continuer, s'il vous plaît. S'il peut me permettre, parce que Nakobunga veut pas aider Mambal, mais pour moi, on déjà quitté. Vas-y. Ok. Mbokelingata, moi, 2 minutes, na reprendre encore. Peut-être, toujours se comprendre kakate. Ngai ton na yaki awa, nazaki na se na yokaki sujet. Ton na yoki babi ke non, sujet zaki, ba fanatique ya faire, na batu ya faire, na batu ya Kofi, baza na guerre, biso ba warrior toko tate. C'était au moins ça. Et alors, tant on a mati, na bani s'exprimer. Mais je ne comprends pas, il y a d'autres personnes qui arrivent ici. Oh non, si j'ai zaboité, et tout le bela fali, moi je ne sais pas, na live, oh, le bela kaka fali. Et ceux qui aiment mon colo live, non, tout le monde est le bienvenu ici. Tout le bela kaka sujet. Et alors, pourquoi? Parce que bino warrior boze belé bolingi bo mema débat na sens mo soit bo mema live na sens mo comme raga juste ba warrior ceux qui mboke linga transformer live o kaka pona ba warrior na rotikala ko matate bombo na ngai écoute peut-être même pas na scène na raté. Donc c'est un peu ça et puis na répondre encore moi je n'ai jamais dit que faire aller qui Kofi n'habite ceux qui bozo comprendre toujours que c'est comprendre on a zolo la juste en termes ya ba fanatique. Maman na biso mwana Congo na ebité et soki azalaki wa vitango ekoloba et puis elle précise très bien que non et tout le l'internet et tout la sur terrain maman na sur terrain ko faire autobeta ba conseil en Europe faire autobeta ba conseil en Europe mais essaie un peu de comparer artiste nini o ya koti batu belé koleka muninga essaie un peu de comparer parce que là Concernant Yamalunga frère, tout le l'internet et tout le sur terrain physique comme ça. Oui, ce que vous avez na Congo. Essaye un peu de comparer. Et lorsqu'on parle d'une chose, c'est pas seulement une émotion bolati dans tout. Mais Maman Sarah, yo olata qui fanatisme. Tikanga na silisako na wana zoluka débat mususu tokende makontoke na ba nzele belé. Moi je ne suis pas dans ça. S'il vous plaît, Zelana Silisate. Non, Zela, avant aussi les sanazo tout na yo. Concernant Yamalonga, oyo ferré à Betty. Yamalonga, vraiment, Yamalonga. Naibite, wana luka réponse yemo. Pana yo concernant Malunga Zaganini. Mais laisse-moi terminer, non? On a zo s'expliquer par rapport yaba débat koto bozo ngobo mamakambo.
nga naza kutu koto wana te naza na posa kote ba débat oyo bino boluka bokomisa wana te. Moi je suis juste là pour vous dire que pour le moment Ferrego là a beaucoup plus de fanatiques que Koffi Olomide. Et puis na musika na pembe nte na musika. C'est complètement Tu vois. faux. Donc Même tokoki si j'aime koya pas. te ke to banda ko. Mambo lo bana za bêtise ko. D'accord, Fabrice, Mboka, chité, tu peux Mboka, ta parole si quelqu'un pas. a fait 2 minutes, parce que Batunier surtout Balobi, là, ça fait longtemps dans le traité. Bon, Fabrice, parce que c'est que je vais dire, hein, non, je vais juste parler 2 minutes, je ne serai pas long. Et puis, bah, oui, Ndeko Fabrice, déjà, Ndeko Fabrice, je pense que artiste Ferrego là, Yemoko aza mieux placé pour na ayeba ko estimer nombre ya ba fan na ye. Yemoko Israël Moutomba poser une question. Comment ba golo ba zebela ko ko pesa explication te. Alobi ka ke ba ka ebele selon ye. Donc ce qui Ferrego là, akora ko expliquer ba touté ni ba golo ba ebele, je pense pas que yo simple golo roye bisabiso ke ba golo ba ebele. Donc faire une fois bana ko expliquer. Mais mutumora aurait ko calculer nombre ya ba fanatique na été c'est impossible. Aucun artiste a calculé té na base nini oye a monaki sur quelle base o ba golo ba zebele anga lo ba peut-être na ba concert, na Spotify, il a rempli le stade de Martyrs, il a rempli Adidas Arena, il a rempli Accor Arena, il a rempli les Jazz Arena. Donc c'est pas tout le monde remplit les Accor Arena na France. En France awa nani auto salon 4 fois. Damsa auto salon 4 fois, Gims ça salon 5 fois, fallait auto salon des stades de France, Aya auto salon 3 stades de France. Et cela ne dit pas que ils ont un critère, après ce qu'il critère moroté. Il était incapable de répondre. Donc, yo simple gaulois, roye sabisote ke boza belé. Ngana Hollanda faire bien Hollanda. Na faire na yo. Mais c'est pas facile quoi. Non mais réponds-moi entre faire et toi. Entre yo na faire nga funa Hollanda na. Qu'est-ce que Fer a répondu? Mais Fer a une réponse. On peut s'attendre à l'obi pour na yeba ka belé. Donc, il n'a pas menti. Non, mais il a menti. Vous n'arrivez pas à avoir assez de billets. D'accord. On a déjà une question réponse ici. Eh ben, Warrior, en tout cas, celui qui est au côté de la Koffi, c'est la taille 2 ans. Parce que bateau, sali presque 6 ans avec camarade, reçoit na raté pendant 3 semaines. Totika bango baswana. Merci. Totika bango baswana nanu ata pendant 2 ans. Parce que sur le côté les gars Koffi a gagné bitumba o. Soga tinto de bano côté la Koffi lelo ti lobi Koffi a gagné. Comprendre. Donc totika bango baswana ata pendant 2 ans. Baswana ata pendant 2 ans. Donc nga kutu nazana na mulangi moko boye na komi kombo Koffi mo na komi Fer na tie mabanga na kati na oningisa ngo boy. Donc nde mabanga nezo beta bango mibale na mitu. Bazo swana ba continuer na milangi na mo ya me la mai Fer aza kuna te. D'accord, as-tu mon chien avec Sili. Ceux qui rappellent une répondre à Ndeko Nabiso, Fabrice, Ndeko Fabrice, tu as dit que non, Fer et Aleki, Koffi par rapport à concert à Betty. Le même débat wana qui Fali, Azaba fan Koleka, artiste belé à Kinshasa, par rapport à stade à Betty. Donc, si tu viens encore avec le débat du genre que non, Fer et Azaba fan Koleka Fali. Mais c'est normal. Olobiango déjà Zana Bafanati Koleka Mise belé ya Congo. C'est normal. Oh, il n'y a pas à mâcher les mots. On ne peut pas les nier. Merci Ndeko Fabrice pour la sincérité na yo. Tous on Ndeko Croatie comme ça tout chité na batu misusu. Mbote la famille. Merci beaucoup na ndeko pesa pa ngaza wario ngaza Kinshasa chango. Ngaza voué wario ya makila. Débat na landi mais regret ma casse pour ndeko Fabrice. Na habité sur ngaza na mboka ni. Na age na mone na ye. Age aza na wana mais makambo lo bezo correspondre te na age na ye. Ya kolobaki Ferré aleki Koffi na bafa. Le problème est dans la musique. Il faut boyer baka. Eza makambo ebele eza na monde de la musique. D'autres personnes eza na batu oyo baza na ba fan
ya musique toloba neti ya Kofi neti ngai naza fan ya musique ya Kofi ya makasi mais naza fan ya Kofi te ya ye moko moto nalingaka Kofi te mpona bacaratere na ye mais j'aime sa musique soki Kofi lelo atie concert même gratuit na lupango bavoisin biso ya okende te mpo nalinga personnalité na ye te mais soki batie musique ya Kofi nalanga sentiment makasi fo boyeba kodifferencie makambo mosusu bozomona babiloko mosusu esalaki no kokitisa neti Kofi babanda kokompare na Fere eza ye moko Kofi ayebi komipesa kilo te aza trop léger jo na ngai suna baide na ngai aza trop léger Kofi mais na bato oyo balingi miziki na ye toloba bongo toloba na sens yo ozoloba keno aleki na bafan na sens nini yo yango na ngai na pose question blaki mélomane ya bonne musique c'est ça on pas des fanatiques zela papa te ngai nalobaki mélomane te zelaki mélomane eza nini c'est quoi ki mélomane ngai naoloba na sens ke omoni mutu mosusu akolinga ne mutu par rapport à aligner ne mutu te mais aligner bakusu mutu azosala eza lokola eloko mo papa biso aza koyebisa ngai ntango nazala kokona nazalaki mobulu na ndako ngai na omoi neti papa ayi na ngai mais papa aza koyebisa na ayi na yo te mais na ayi na nde esprit eza kati na yo yango na obundisa ndenge moko na bato mosusu neti bakofi wana soki otali Kofi aza miziki abe banda ayemba bamiziki ya Kofi ebetaka eza na succès ya makasi ngai na journée nakoleka te journée mobimbele sa tu fana betisa miziki ya Kofi jamais impossible mais soki Kofi aza na émission nazalaka na sentiment kolanda émission ya Kofi te mpo na koyoka eloko ya malamu te mais soki nazwi na miziki na ye nayebi na kozwa réflexion malamu na koyoka bamélodie ya bien c'est-à-dire d'autres pas nalingaka Kofi naza fani na ye ya bien mais na d'autres pas naza fani na ye te ozomona na makambo na makambo na ye par là eloko bokocomprendre eza nini musique na personnalité eza eloko mosusu eza moto mosusu alingaka musique ya moto mais moto wana alingaka ye te y a deux choses différentes ozomona eya bato mosusu yo moko linga musique ya Kofi yo moko concert ya Kofi okuta te finalement zela nafanda na Gaulois moko boya mibengi Gaulois 100% mais na telefone aza même 3-4 nzembo ya Fere azaka banzembo afali yango aza mais alingaka afali surtout sane débat ye mambo afali faut chanter mais na téléphone na ye je mosusu atiaka baécoute abetisa musique na écoute je mosusu nazwa téléphone na ye natia na matoi bona yoka alliance moto oyo abetisa banzembo afali ye moko akokobetisa banzembo ya kokonsome musicien na ye te donc botika débat wana ya Fere aleki Kofi jamais aotika koleka ye te ndenge moko mpe na fali mais na succès ya lelo na kilelo peut-être na ndenge ezokende musique bango baza mikolo bakiti succès bakiti mwa dose mais baza kaka bagrand musicien Fabrice malgré bango bajoindanga na baide na ngai kalamini te bazoyeba nde komipesa place na bango te donc biso bawayo tozala concentré na baactivité ya biso vraiment na kosenga na bino bapanel nyonso babanda komata bozalaka concentré na baévénement ya fali bozalaka concentré na badistraction wana te babeta piaka babunda baswana te ozalaka na makambo wana te ya omona bamusicien na bango bazomata te mpo balingi distraction bafani na bango balingi distraction biso tozalaka concentré na baconseil na biso na baévénement ya biso toyeba mpe koappuye kosomba baactivité ya musicien ya biso aigle sprem vraiment na sepe na parler mais tozalaka vraiment mingi miso tomaki bapane tolobela kaka fali tose concentre si fali tokipaka bango te basala nyonso basala piaka batondisa basala makambo na bango ezalaka kote biso tokoncentraka na oyo ya biso yango mpe ezosalaka no aigle amata likolo merci na bino d'accord Fabrice intervention na yo Fabrice nakoloba d'accord Pati parole moto apesa maloba mboka elengi mboka elengi je peux parler vas-y mboka elengi ngai alingaki kaka à propos ya Kofi na répondre nani garçon moko otolobaki Fere aleki Kofi na fanatique soki azwi courage ya koloba bongo eza par rapport à baplein oyo frère asalaka badouble arena banini so otali na kati ya double arena tozalaki vraiment bakofi eti nde toalaki ebele wana la Fere na ona poto akoma wana bato ebele makasi bongo te voilà Fere akoleka Kofi na fanatique te ko Fere na Kofi basala eloko ya bon liaison mo boye fallait soutenir Fere pas à soutenir et
Kofi a soutenir Fali et a soutenir Ferre pe a soutenir Kofi. Bon, hier à Koluka Barando, on a tenu un panel à Mata pour le baquet Kofi à l'équipe. Et là, le quoi, il y a semé rancune moko entre Kofi, Bagolo na ba Kofiette. Ok, bazan est là au monté. Fali ana ba fan nae belé, Ferre azana ba fan nae, Kofi pas ana ba fanatique nae. Mais ba fanatique mingi au moni bakenda et pas Fali. Ce sont des fanatiques de Kofi Olomide. Net ngala ndo linga Fali par rapport à Kofi parce que l'anda a déjà voix à Fali na kati quartier latin. Et tikalanga la linga voix Fali. Tango alongwa komi Wario. Allez, na combien peu kolinga Fali. Na linga Fali na linga pe musique à Kofi. Mais de nature na ngana kati na za Kofiette. Alors tant que comment que discussion Mamaka c'est comment qui entre Kofi na Fali. Alors on a bien voulu soutenir Ferré. En tant que nous des Kofiettes, to soutenir Ferré Makasi. Garçon na sa zoro babongo alinga bimisa ba golwa. Alinga bimisa ba golwa lo ba bengra. Soka lobi langa joana arobimisa ba golwa bengra. S'il te plaît ba warrior bo loba te botika Fabrice na Kofi fil ba loba. Biso totala bango ka s'il te plaît boka mutema. Ya makamu na bango. Pardon. Ok, c'est bon. Azaya quoi est-ce que alinga komata la panel ko babilo kwa bongo ezalo ko lingo semer rankini moko boye. Rando moko zo lingo semer. Msubilo ko lo bana ta faire mo ko muta faire pe original ko lo bangote. Po ebi oyo ba Kofiette ba sala ki pour la faire. Pour faire comme na ba na ko soutenir faire. Yango faire comment fa tique belé. C'est ça. C'est ça que j'allais dire hein. Merci. Le quoi bino boza na alliance na ba Fabrice c'est là pardon. Mwana mboka soko zongi na maloba mama Rita. Chérie, bozonga na maloba mama Rita alobaki pona ba conseil na ba fanatique oyoki na ndenge mama lobi eza presque ba langage moko. mais sur le bibongo alors au lobanine pour un concert au Accor Arena parce que là déjà courir bandé ou les raté il y avait pas aussi des Kofi Fil. Et alors, sur aussi quoi Adidas Arena, na Accor Arena, espace n'est mounen. Papa. C'est qu'il fait rigoler, a fait, na Accor Arena. Tu vas dire quoi? Rien fait du tout. Attends, laisse-moi. Tu m'écoutes? Ouais, réponds-moi, Gracia. Ah, mais Sarah, toi, tu veux parler à tout moment à Tayomo. Non, mais c'était rien. Parler d'abord. Voilà. Non, c'était rien. Rien pour toi, mais pas pour les autres. C'était rien pour toi. Let me finish. Moi, j'ai été Tangoufali Azongisi Musique Awana Poto. Gars, moi, j'étais là. Il y avait des voitures cramées, tu voyais le feu. Et les gens allaient quand même. Je me rappelle quand on marchait, à côté de moi, c'était des Gabonais qui étaient là. Ils allaient quand même au concert de Fali. Malgré tout, malgré le feu. Le gars, il a fait... Franchement, honnêtement, Fali pour pas éviter l'eau, nini, va pas qu'on va payer, mais. Faire rigoler la bête au Kenya, qu'on nous a dit. Je vais te répondre alors. Ok. Ouais, réponds. Bon, Fabrice, je vais te dire une chose qui est vérité, rien que la vérité. Ce qui fallait na Kofi Olomide, bazaki ko yokana. Mise moko le ka fali na batwazate. Ce que moni e belé ba kende pa Kofi eza pona rando ya fali na Kofi. Ba Kofi pietro ba so fali na Kofi ba laika bien. Ero fali ti le lo pas à la première na ba fanatique belé. Là je dis la vérité hein, parce que moi je suis confiante. Fali azala ba jeune, fali azala batwe belé. Et puis fali obeta ba salle nyonso eza ba plein belé. Et puis ce qui fali na Kofi kaka ba na bon terme. Na mona musicien na Bordeaux na Nice fali abeta concert ba plein. Dans le si abeta Bordeaux et abeta Marseille, Lyon, Bordeaux. Lyon, il y avait des maximum. Mais pas Yozo ya ko chabizo na défini loko orchestre na bino eza na incapacité à reproduire ango. Bino boko beza ta concert wana. Puis surtout que beza ta concert il y a 1000 personnes na province na Paris. Toza bana mboka to sala débat moko loyal. Exacte que to ignorer na nkoka ka poto zo ignorer. Brice orchestre na bino eza ba orchestre Tinel ya Simandaku. Beaucoup comparé quand on est dans quartier latin, ils ont manque de respect.
te me Fabrice aoyela biso badébat biso toza na badate na biso nayebisaki odele ebandeli S'il vous plaît, toza na papa besoin Lidoa. badébat Papa te Lidoa, kanga motema. Nga na sepeli eloko Kofifi na bazosouete oyo Mati. baoluka wana soki esalami lisusu fali aza no Mama likolo gracias. aza Kanga no likolo motema. ekokóma lisusu likolo makasi kaoleka plus que aigle soki kaka Bano bakomi bazanga baracule bosala mawa. wana to bato bapréféré bakesoutenir su fali ezala susu plus bato Mama na ye plus gracias. bakakoti Mama gracias na Fabrice na sepe nde bilombale bo. Lokwa bilombale bozo pelisa moto na ba panel na nina tuna bino. Ba discussion ezoleka lelo oyo ye. Ya kosasa na ma. Eza na avantage ya nani.